C'est parti. Oui, bonsoir, peuple congolais. Le lo ezali journée oyo tobombeli bino mwa mikolo tomeki kosala ba synthèse ya ba situation nyonso ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo. Lelo oyo nazali nga moko te, nazali na combattant monene oyo abengami artiste engagé, babengaka ye na kombo ya Célésino, le mec d'ici, oyo azali grand mobilisateur pe mobundeli monene ya République démocratique du Congo, oyo azali ko sensibiliser peuple congolais, ko sensibiliser ba artiste congolais, bazala na baye ba cause ya bitumba na biso pe ba s'impliquer na bitumba na biso oyo ya ko libérer la République démocratique du Congo na peuple congolais. Nazana ye na kanisi na kotikela ye mwa liloba poto kende mwa liboso to banda émission na biso ya causerie morale, ya conférence débat, il y a le 27 mai na auberge de jeunesse à Paris 20e, rue 80 rue Vitrive, métropole de Bagnolet. Et si quand tout ça là qui a liboso, tous allez inviter bandeko nyonso na conférence débat où il y a les mapona des concerts où ils allaient se préparer na bateau où il inconscient. Baza komi benga ba artiste congolais soi-disant ngana zo benga bango ba artiste ya occupation yango na tikeli le papa ya collègue nanga Célésine. Bonne Célésine. Merci mon général Babé Masombo mbundeli monene ya mboka. Donc ndé tozali bo oyebi ndenge tikeli nga tukana remercier o mingi leo sinde de kutana nzamba sali to kutana susu lelo to kutanaka mais to kutani pene ndenge ya kutana pene pour ngosolo ya masolo ya mboka. Alors, ndeko neto zaboye omoni trop c'est trop. Yawana ngai na moi message mon appelle ça pas congolais. Le Congo est pour nous tous. Donc ko lobate ke biso to l'équipe batou na ki congolais. Motuto za congolais to respectera ba peuple congolais to respecter congolais na étendue nyonso ya monde bisika azwami. Alors na yango to do senga ke ba nga artiste mais sauf que na za artiste moko za na conscience na za inconscienté. Alors, tant on a poussé na combat, na yebike, na ye pour na sensibiliser bateau, pour na mobiliser bateau. Na yango todo senga na ba congolais nyoso, besoin conscience. S'il vous plaît, ba concert wala besoin ba distraction na yo, bana na bino lelo besoin ba paix. Bana na bino lelo ba koma okende ba formation. Bana na bino lelo baza suna ba poussette te. Bana na bino lelo ba zonga na kibomoto. Bana na bino lelo ba musicien ba yaka susté ba sangana na bango na ndenga bolingo na mwana mwasi moko bango ba sangana na ye be bato ba musicien belé ba mama ba papa bandeko na bandako bobenda bana matoyi ba yati parce que makila ekotanga tolobi makila ekotanga jour wana concert ya héritier na concert ndeko na biso wana mosusu inutile po ezate ndenge tokebi susu ba mama o bazala ba muziki na bango tolingi bino tu osala ba soirée na bino muta tumsaka bino azati ba concert wana bo meka kutu to biso ba mama nini oyo boy ba mama nini oyo boy. Ce n'est pas ça qui va développer le Congo. Ce n'est pas ça muteko longola Kabila bazozo ba mbongo na bango po ba ko salsa biso ba distraction awa parce que bazana plan batu wana ba musicien wana ba sala kana Kabila bandaka na bomona ba sala ke ba propagande bakenda bipai na bipai o ba yembela ete banga sala neti musu azolo ba o IDPS lobi na yeke epesa ye yende muda ko beta concert par rapport à quoi IDPS to boité eza parti na biso ya mboka ya monene to boya ngote IDPS ezali parti politique ya bato elingo lo baté ba congolais nyoso bazali na kata IDPS eza na kati na biso nde Congo. Donc IDPS ko zo décision la peuple té IDPS c'est une décision politique parce que ils allaient parti politique to dénigrer un autre to fingi pe bata IDPS to lobi ke biso tout obunda likamoko Kabila Kanambe Hippolyte Rwandais tout génocidaire massacreur assassin des peuples congolais il doit dégager sans condition il doit dégager. Donc on to lobi biso dans la confiance ya ba politicien wana te na ba opposant biso moko ba combattant résistant peuple congolais mo na monde entier surtout diaspora bisika tout bozwami to pesi bino mbote na général botiele mabosala ba vidéo concert ya héritier la concert a Fally ezalité
S'il vous plaît, toloba yango déjà kato, peut-être toloba soutenir. So vous avez la conscience boyoka. À votre attention, peuple congolais, concert wana ezate. Muto comme les kamusap na muzindo. Akozo yango. Nde balabala ki Congo. Vos mecs ne wene. Donc la zone on a ici. Pourquoi la salle en est binoté? Mais muto yo teke la bisque va zo bomaye. Oza ne bembe pas na bino. Congo est dans la déité, le bateau qui fait la Kassai, Baba Congo, Bani partout. Le Congo ne va pas bien. Pourquoi tu bina? Tu as bien la Macamonine. Aux gens de Bembolingo bina. Est-ce que vous avez Bembasolo? Tu as Congo dans le Ndoki. Donc, et non comme à Tiabo qu'on nous rabatte l'État français, il sait qu'il évite le bain de sang, il évite les troubles publics. Vous n'allez pas jouer. Et à votre attention de tous les Congolais, Kanambe prépare un référendum. Référendum, moi, il a préparé. Hein? À travers la Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle, Oyo, et Pessaï Kabila, pouvoir. Bazaki 9. Bazo Diminanga, Bakomi 5. Siko, Bazo Ngaba, comme ça, on a nombre à 3. Pour conquérir, pour rassemblement à l'opposant, on a force. Alors, il faut faire attention. Congolais, nous sommes dans Congo, nous tout de suite. Carte électeur, bon, ça a un côté. Si on va passer une carte électeur, bobo, il y a un bino. Bon, il y a des élections. Et ça dit pour la, bon, ça roule là, projet là, référendum, bokeba. Alors, on les a dit, il y a un de que dans la route de ligne à mon général, il y a tout l'état de la diaspora, Belgique, Pays Allemagne, Angleterre, France, Afrique du Sud, partout, bossa la vidéo pour la concert Rwanda, vidéo za te petit nazo Francis plus que Bolingo to yebio, ozara o bundara makasi, ba vidéo tout à l'heure. Et puis yo moi no héritier to ke ba so ma yelete, ozo ke le baka IDP c'est robina, IDP c'est un parti politique. Donc ma parti me souper le ba ministère monsieur. Donc si comme meka ko tout. Donc bon ça ma lobana yo, oza congolais. To boy tribalisme. To boy tribalisme, to ça va congolais bisotou. Concerne yo et kozala te que nous ka place et puis yo et si la porte ta play ba ko beta souté. Donc keba ingeta ba concerne wana ezate. Merci Ndeko Babel. Merci commandant Célésino, combattant à peuple akanisi a tu expliquer bino liloba moko et puis le projet de Hippolyte Kanambe, premier génocidaire du monde, depuis Mokele Banda, Moutouaboma Kolekae, Azati, même Hitler, Nagani Tilelo, Basambisaka, fasciste à Mokili, Tilelo, mais tout ce dans la République démocratique du Congo, Moutou, 8 millions de personnes, plus encore 4 millions il y a 2 ans, ça nous fait 12 millions de Congolais qui sont partis, République Mobimbessé, qui est dans la Mabele, mais Mokile Vandinier pour nani peuple congolais pour sa conscience. Mais na remercier na bande konyoso oyo bazali ko sala ba vidéo contre kombo nanga personnalité ya bino ya ndeko na bino babe oyo aza ko se donner le jour au jour na souffrance ya peuple congolais bande kona biso bola nanga malam. Personnalité nangai ezali sujet tabouté pour na makambo ya République démocratique du Congo. Kombo Nangai et Lomona Minoronabino, je ne suis pas ennemi du peuple congolais. Moi, je défends l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Naye Bisibino, Batutu, Oye Bozo Sala, ya combat, Tozala Kilobi Nabino ensemble. Bamususu, Oye Bozali Koloba Nanga, Lelo, Poboye Bana, il fallait qu'il passe par moi, Bamon Nabino, na peuple congolais. Bozali Kofinga, Bozali Koloba, sur le nom de Babé Masombo. Et vous êtes en train d'insister qu'il concerne le Kobeta. Ceux qui bino ne bokangaka concert wana. Ceux qui boya Kobeta sango. Na sengi na bandeko nanga nyoso boyo kanga malamu. Conflit oyo linge kokota na kati ya République démocratique du Congo entre biso na biso ba Congolais, batu bazali ko créer yango eza ba politiciens congolais. Ouais. Quand tozali ko bunda poto bengana Kabila, tant biso nyos tokomi komita na misapi, tokomi kotia na batembe entre nous le peuple congolais, cela veut dire munguna oyo étranger ba Rwandais ba kota na mboka ba réussir ko diviser biso. Je vais vous expliquer comment
le peuple rwandais, Tutsi, les étrangers, comique, diviser biso, c'est parce que biso moko ba peuple congolais, tous en bolingo, namboka na biso ti. Yango moni ba réussir, panzi déjà armée république, oyo, tous qui na yango, panzi yango, armée nationale. Sans tenir compte mon général, panzi même, qu'il tire au bango bazo oué là. Oh, qu'il tire, panza na babomi combien? On va y arriver. La panzi, armée nationale, nous ne nous arrivons plus à s'organiser. L'état-major des forces de la résistance n'arrive pas à s'organiser pour Nanine. Infiltrer biso, Dieu corrompi, Batu bazaloko sambongo, récupérer bango, bazali ko funda mikolonyos. Réussir ko diviser unité nationale, oyo maréchal Mobutu alobaka na biso, ekolobo moko. Tatabo moko. Mokozibo moko. Rwandais a réussi à diviser biso, y compris les Rwandais, ils ont réussi à diviser les partis qu'on appelait l'IDPS, les partis de M. Mwaken, de Kibasa Madiba, de Birindwa, de Liaou, de Papa Iléo, de Etienne Tshisekedi. Ils ont infiltré Bakoti, Bapanzi, Biso, le Lobiso, Nabiso, Tobandi, Kosouana. Lelo na komi koyoka ba kombata mususu bazali koloba tokozongisa miziki bino banani biso tolingi boye kasi eloko Rwanda lukaki yango ya zwiti à travers biso moko ba congolais tant que bino boyebi ke muto oyo azali proche na biso auti na el ya politika nambe ba Rwandais aza koya na mbongo na ya pazi biso kasi sali mbongo mission ba pesi pa Kabila. Arrêtez qu'on pense à ça pourquoi? C'est parce que Batu Oya Lokoso, dirigeant Bozo Kumisa, Batu Oya Toboya qui dialogue, comme aussi aujourd'hui, il y a Bino, Boza inconscient, et fanatisme na Bino, et ça cause que ça peuple congolais na Sima. Et toko bunda entre biso na biso na des concerts toko la kisana bino nazala kingamoko kukansate kendenge bon kilizo ganga wana vous allez voir le face B de Babé Masombo ces jours-là mais boye bakena kozala ngamo côté j'appelle mes frères congolais les gens qui se battent pour l'amour de notre pays pour la souveraineté à peuple congolais bakozala vous allez se battre contre la République démocratique du Congo. Pas avec Babin. Vous allez trouver la République démocratique du Congo qui défend l'intérêt et le sol des peuples congolais. Vous savez que vous avez sala pamba de millions de Congolais, de Belgique, bateau babanda combat, oyo babunda, onga na zwa modèle, na sengi na bango, ba na Londres, ba maître Baina, ba matone Kimbangu, ba général Ngando, donc Sergent Mukekese, Nyonso Bakoya, Bakombata ya Allemagne, Bakozala, Bakombata ya Suède, Bakozala, Thierry le commando, Tokozala Ebele, ya Italie, Bakoya, ya Belgique, Bakoya. Naïb Subino qui vous devez faire attention avec Babin. Et mais ces jours-là, je vais vous montrer deuxième esprit nanga, au moment des esprits à Liboso. Et je demande à tout le monde, Oyazo Kanelanga Nanzela, Akanelanga, Natambolaka Ngamoko, Nazakana 2 personnes, et les lois Nazana Banganda Nyoso, ya Paris, Ngamoko, Oyazo Tia Elikia, Nazale pas Djonga, Nazale pas ya Véro, Nazala partout, Nazoke ne reçoit pas information peuple congolais, Yaka. Si on a un coup, il venait, on va se voir. Yaka. On va se voir. Et puis le défouler Bino. Oyazana Tembe. Oyazana Kondimate. Ameka Kotele Misanga Nzela. Oube Ameka Boye adresse Nanga Boya. La deuxième Bino. Le général, Yozolo va bien te parce que tant yo tamboula ndeko zolo baboye, baya Kotele Misabiso. Oui. Tant que tu vas quand ça yo moko. Boya Kotele Misa net ngabone dans je suis un mec d'ici moi. Ah frérot, nous sommes préparés, monsieur. Nous sommes préparés, bien préparés. Venez. C'est les unes. On va parler comme à Mikolo. Au moins, il m'a rendu sur ça. Ah, au moins, il m'a rendu sur ça. Et ça m'a rendu sur ça. Bisto na bani, ça na biso. Tout ça na bana na biso. Ouais, tu vas pas responsable. Tu vas responsable. Tu vas ti capé ma rambo, Italie bisoté.
mais ndenge tozomona Congo ezokende le frère nanga est-ce que yoko olanda na ndako na yo omona bandeko na yo baosouffrir ndenge wana na Congo parce que bango moni makambo tozoloba sikoyo mo général baza inconscient fanatisme baza complexé parce que des grandes personnalités comme nous on est là on est en train de parler pour les Congo qu'est-ce qui manque biso peut ça ande bango basala mais to sala ngote parce que ça milimo bato makila ya bato babomi na Congo ezo ganga même na banzete lero na Congo et comme ko ganga congolais à l'équipe niveau ya kolia nyawa comme na mbwa à l'équipe niveau ya kosomba ta dentifrice na ya pamba bakomi koteka moi comme commerce 100 francs obimisi brosse ya dent batekeli yo vraiment on est dans quel pays mais bato bazobundila mamboko na bino boy vous avez droit d'être fiers de nous au moins c'est quoi problème pour na likambo toke na mona poussé au moins moi nazu ba coup de fil à bato ebele nazo senga na ba jeune bazo se préparer pour ba beta concert ya par rapport à ni net jeune wana utukolobaki IDPS na lata kilamba biso to kanga il faut na expliquer IDPS c'est ça combattre non n'expliquer jeune wana combattant résister c'est makambo yoka n'expliquer jeune wana bien peut-être il connaît pas l'histoire de son pays na expliquer jeune wana na batu mususu bazola nanga ba yoka ngo bien c'est sûr qu'il connaît pas IDPS ezalaka parti Etienne Tshisekedi IDPS ezali fondé par les Congolais ba fondateur Bambakemi banani bazaki ebele na Etienne Tshisekedi Etienne Tshisekedi pour comme leader ya Congo à s'imposer quitter Etienne Tshisekedi était élu démocratiquement dans la conférence nationale souverain devant les Kibasa devant des Bambakemi devant tous les fondateurs et puis IDPS c'est sa successeur ya fils et moi na té IDPS c'est loko patrimoine ya Congo ndenga bazotia tembeke mususu bazoleka o tokosala réunion na biso rassemblement à Paris par la force na kata Paris nous sommes que des voyous Félix Tshisekedi atikala jamais ko sala combattant te bolonga na zongela bakambo ya bakolo ba vérité abana ko mena masanga na ye na Belgique azotambola na ba bouffon tant problème ekoya awa ba bouffon wana ba opesa mutu makasi bakokima ngamtu na yo sayo ngana mobali bomoni ba expérience ya vie na la kisibino ke même 20 personnes ils n'ont pas réussi à me mettre à genoux on se connaît na kata combat et puis petouane héritier kanisa teke biso tango tozui idée ko kanga musique ezali pour distraction et si la makambo Congo peuple congolais monde entier eyeba ni les osalema ni bazoboma ba congolais na Congo lelo nous avons réussi à vendre l'image de souffrance du peuple congolais et lelo tokomo kende vers la fin Kabila a fait traîner alingi a changé même cour constitutionnelle référendum naie bino bozimbongo Kabila bozo oya ko distraire peuple congolais ezali mais pourquoi vous venez ici? Alors, nazo ko expliquer bato Tshisekedi oyo bakoya ko tia lumbe ou mikakatano na likambo wana bango bakanga muziki Chiko sengo chimajur to kanga muziki ayebi elo na yetsaka ayebi sacrifice nini o ngai na sala pona makambo wana. Alors j'interpelle à mes frères de l'IDPS, vous restez calme. Nakacha mboka oyo toyebi bino bozali ba marche de santé botambulaka Château Rouge République na bitumba ko beta bato ko tambula tout boyakate alors bozala kimia place bozali botika peuple congolais et défendre na oyo za koleka na République démocratique du Congo lelo bazoboma bato na Kasai baluba wana bozotia mutu makasi fale bokende ko bunda na Kasai botinda rinchake le yemba akeyemba ke kubunza bato na Kasai ndeko baben mon général s'il vous plaît na lobby biso pourquoi tozaka aneti ba niama pourquoi to aneti ba niama tala lobby na Côte d'Ivoire ba soda Nicolas 50 € zanga na salaire na bango ba sala kini ba revendiquer mais biso ba soda na biso bazako na basala kani pona ko banga alors na kati makambo wana nde biso tozaboy nde tovande penda boy mbokolo oyo franc congolais ebima ba machandaka monnaie Zaïre en franc congolais ba yemba banzembo te boyemba banzembo franc congolais bosali ba vocal ni ba mututu Julia Muze boyemba ngo
Mais si on va te koufa, biso to sengi no ata o finga kanambe Hippolyte bo. Tikela biso to finga ye, nde to finga ka ye to lobaka na ye bon parce que biso arme na biso ezali ko finga eza na ya cas par cas. Arme monsieur ta ko finga ta balobi que non, l'adversaire est faible parce que yango na to finga. Mais biso na kana biso photo finga na muto ya bomi. Na munduki ya beau portant na muto ya fingi. Bino bandeko na place ko za bozwa nani. Pour ça, on doit finir parce que biso to kebisi, et ça avertissement, et ça critique, en même temps ça agir, to ko finga parce qu'à ce moment, vous comprenez? Bossa lanzembo, bino ba collabotondi mabino penaskoyo, so botondi mabino. Pourquoi boyo kana biso te na ba manifestation, na ba réunion ba débat, to ça la réunion to inviter tous les artistes de la diaspora au Bazara Awa déjà, tous les artistes de la diaspora au Bazara Awa les 27 le 27 août, on a une conférence débat. Conférence débat, on est allé là. Il y a des économistes congolais expliquer et ils donnent des solutions pour concrètes. Vous comprenez? Et ça de 12h à 18h. À l'auberge de jeunesse, dans le général autour du monde, mais tu vas répéter. Et ça là Paris. Hein? Des Artandiens. Et ça, à peu près, et ça, bagnoler, la porte de bagnoler, ou que soit tram, ou qui tient la porte de montrer, ils ont côté, on a pembe du wana. Et puis, et ça, c'est 4, bon, on a écrit 80 rue de Vitrive, 75 020. Paris, métro porte de bagnoler. Contact 07 51 37 77 et 10 09 54 94 49 37. Ce que vous avez numéro dans Baxa 06 35 23 19 73. Bengangai. Bobenga. Boya. Na minute to ba bande on a besoin IDPS. Bo comprendre hein? Bo comprendre fingi bata IDPS. Mais tous soit conscience. Botika cause la fanatisme fanatique ya batu. Bo bunda pona mboka pona peuple. Botika ko bunda pona mutu moko boye. Na en fin de compte, au moins vous aurez déception. To bunda pona mutu te, to bunda pona mboka na biso. Yo artiste no soki richo to kanzake batinda ki yo. Nde batinda ki onga na late na ba nino. Yo artiste, yo so bundi la peuple. Yo so lobane nga artiste engagé dans zo lobabo. C'est pas que je suis jaloux de toi, parce que tu chantes pas plus que moi, je chante plus que toi. Naïba corde vocale il y a danger ba octave on a ça yo comme ngote parce que boano e kauka. Oza po konda no na so na ebite so za maladi soni. Donc ndeko sala keba ba congolais bo so consacre bo na banda ko na biro couvre-feu les jours wala ya li couvre-feu combattant pese couvre-feu. Bandeko yo so ko na sentiment o ke la musique bandeko musu ba beta awa. Bandeko to ba beta awa to pese ba ngo faveur jour on va beta. Jour en haut, parce que bayaka to kabula la souffrance na bango. Donc yo binomi bale bon meka ku to la question na tino. Et puis mutu ko sa net ngai na okote la na okele papa. Oko simba musa po kotina disoko ta ko nokuta. Oko ka sola nie et puis na ndimite ke bino pina wa na poto ozo souffrir o luka vino na pasi okende boloko. Olinga okende bolo pour na Congo un individu moko boye azolinga défier peuple congolais ennemi ya peuple congolais batuma mbeba ndoki ya Congo to vandi boye olingika batu bakufa lisusu makile tanga mais so bolukianga mukolo wana makile kotanga mon général on a dit ingeta yango wana naza kosenga na peuple congolais tozala batu avayo mukolo uzanga mayele okende kolobake concert kozonga biso ba kombatufi tala âge ya bombingi ozanango obela kututi oh babe masombo ye kutu babotola ga mwasi ngai babotola nga mwasi te na vomie nga na kutu mwasi sali impudicité et kobo na bengani ye na yo mwasi na yo baola lo na hotel ya Pantin na porte de Pantin oyebi na kotangelo na kombo alala mwasi na yo oyebi obombi ofani na mwasi wana nani aza mobali ya makasi ngai na renouveler vie nanga ndeko mwasi mususu ndeko mulai zokosa yo okola le demi milai muso za pape ya bazoba omona mutu mulai mabundi mais zoba abela te na mutu zoba abela te ana singa bakata te oui
bakata osingate na lebo lobate yangwana tozoko yebisa peuple congolais to peuple congolais programme na biso toza na réunion ya le 27 mai moto nyonso aya et puis bon on a invitation au Kabona na bagarre du Nord partout on n'a pas peur de personne et on n'attend rien et moto nyonso azotia mutu na ye na makambo c'est un bouffon parce que yo tango zolingo bimisa makasi na yo na makambo ya République démocratique du Congo tango bazoboma bandeko na bino bozolo ba rien bovanda bandako na bino bozoke na mamisa na bino soki biso tolo bakate to dévoiler secret que ba congolais bazoko kufa na Congo boyebi yango te et puis boyebi boza incapable même à kozwa vidéo ya pamba koloba sir makambo zole karamboka na bino mais na makambo pamba et puis ba musicien ya pamba ba musicien moko ya tout auti kotanga zela na sisa bana bauti na balabala bashege boyebisanga tous les deux musiciens wana nanu auti na bavini bakose comparer na nga babe masombo ngai déjà à l'âge de 19 ans tout le monde connaît à Kinshasa. À l'âge de 18 ans, 17 ans, j'avais déjà une voiture. Ma famille donnait la voiture. Je partais à l'école avec une voiture. Moi, je suis dans un bateau, dans ma classe. Moi, je vais vous dire à 19 ans, mon général, déjà par la j'ai travaillé déjà. Je pars à l'école, je travaille. Yo, moi na o so ba kisi na yo, hein? So ba kisi. Bayemba rappelle bien te. Ouais, pe ko yemba te. Yo c'est comme ça. Yo c'est comme est-ce que Emmanuel Macron de gagner à l'équipe. Bakumi c'est la mission ya yebia. Oh. Ba rappeur ba rappeur. Les États-Unis, ba yebisa trompe que non boité. Est-ce que ba boma bango? Oh l'équipe aller na France passation de pouvoir. So za na Congo de bandeko ba kufi susu. C'est ndenge bandeko bakufi ko et comme coup de teta na bandeko na biso bandeko na biso musique ni bino boyo musique yo so bona muta kufi na AVC pour na crise ya social musique ya na poto bozo ba même so bozo ba culture na biso et quelle culture ba kamwa salité bozo me to be bisa bana na biso ba danse mo bina ya bosoto eloko bongo mboka yango na lata ki elamba ya mowe tseke ni mutu abimisa ki biso to kanga misiki tseke na bimisa biso tseke da kuta biso na ndenge na biso tango banai na Londres kuna et comme na Paris a biso yango tseke ni mutu atina papa tseke ni pesa biso mbongo papa tseke di c'est patrimoine ne ba lobi c'est patrimoine to pesa respect mowe ba finga ga yete to finga epete mais to lobby ba o batika na simati sekedi bandeko bozala ba bolongwe papa bokomi fils bozala sa fils mboka wana za royaume te so lingi au moins tozala simana zala sima ba peuple congolais na vérité na bosolo to fingi yo te to lobby le côté mais botika eloko biso to pekisi biso to pekisi biso to peuple to ba politicien te to ba opposant te pour boya bango ba peuple congolais place ki bovandi na place ki bozwami opposition na Congo ezala te il y a que des opposants voleurs il y a que des patriotes nzala bamsuba to mona bamsuba ba Gabriel Mokia wana ba ole nanko ba soba wana na kutu makambo ya gouvernement to lobi boye biso to ba opposant te to sali peuple tous les résistants combattants, les activistes, nous avons ça acte. Donc, on a un jour, ce n'est plus les problèmes du peuple congolais. Maintenant, c'est les problèmes de quoi? C'est les problèmes de l'Afrique n'avance pas. L'Afrique n'avance pas, c'est une association. Que moi, je ne connaissais pas mon association, mais je connais cette association. L'Afrique n'avance pas. Tous les Africains des coalitions, ils seront là. Venez comme toi des couilles. Hein? Nous on est des PD. Comme vous êtes des PD, bon, mais ça n'a toujours qu'on a pas PD. Na bateau, vous côté la bateau, vous avez PD binoto. Donc, vous avez félicité à la PD, la identité là mais vous êtes des PD cachés. Comme vous êtes des PD cachés, vous faites style que non, genre vous êtes des hommes. Venez, on va se voir, on va se taper, on va se rattraper là-bas. Venez, vous allez voir. Comment Moutou
okola na otiki mwasi na yo na bana na yo ozodefendre mutu oyo oza na kutu oza na intérêt na ye ata moko te soki intérêt libanga ofo ozala bolole olie okundela mboka na yo individu et puis boza na baexemple ebele na Congo bamusicien ndenge basalaka bakongolais okokabele lelo lobi kuna soki alali mwasi na yo oza peuple ndenge nini vraiment bandeko na biso bakombata bosala bavideo epuis eloko tongi toloba bino bajournaliste oyo boto oyebi yango déjà oyo David Mosso un PD ivoirien David Mosso est un PD ivoirien va traiter les affaires de votre culture. Ce n'est pas chez nous. Nous, on est les chefs chez nous. On est congolais, on restera congolais. Donc le problème, bino ba journaliste, tu vois que des caractères vous avez bon moko na bino de sa dengaki. O a c'est pénalité pour ma bodo sala. Yo, bino ba journaliste o ba journaliste o nyoso. Ozo quoi? Bino, to so bisa bino. Bo akina réunion kuna pour un mutu to meko mona kaka cha publicité ya ba concert wana. Somba avion ko tambola suste. Somba avion. Et puis yo likamba soka na batala biso. Mo nga bien, tala nga na général de tout ça. Tala biso bien pena. Tala pena biso bien hein. Ko kimisa misu te tala biso pena bien. Ko kimisa te tout fier maman na yo soko za excusez nga na finga e bongo bande mona ngai. Place vous avez excusez ngai. Yo pacho RFI. Général ko tako yeba o tengam na yebi mo moke. Général yebi no yote. Mais nga na yebi mo moke. C'est un aventurier qui vit à Kinshasa qui essaye de c'est un gigolo à Kinshasa, un gigolo de Kinshasa qui mange des foufou teba na ma TV. Donc attends, moi je te dis non, moi général non. Il faut laisser jamais le temps à ces individus là, les homos sans pied là. Tu vois, tu as un sac à merde à diarrhée. T'as vu? Si tu ne connais pas un sac à merde à diarrhée, va demander une définition chez tes collègues là, tes collègues collabos. Yo to yebi yo patch sur nani ou RFI. Au moni ah on a besoin de l'obéir à l'autre sans charger très bien. Moutazo te kabande ba jeune tout la qui ça. Et ça y est. Pas tu RFI pas ça on bon te kabande jeune tout osé belé. Misusu na dévola qui bango yo chef na bango. Na do ngolo ba kombo na yo te mais na lobby kombo na pas tu RFI. Tala nga bien. Atana ndenge zo bonde la te o kumisaka mwana mokende mwana na manière te aibo yemba te a memoso na poto okuya poto so nzamba lengi na bandenge na yo mais papa tiens ma kolo awa tu s'en charger na yo o moni combattant biso to lo ba fourmi soko simbi combattant moko o simbi biso tout et puis on a la souka na yo ndeko fingi bongo o finga na o bato belé. No suka na yango mutasuko fingi za biso na babe mutasuko fingi ba résistant donc vina yo suki tina dernière génération na yo na Congo wana ekozalati ingeta yoka bien. Merci beaucoup commandant Célésino combattant peuple. Maintenant tozo pe ça va message na biso merci mingi na ba combattant ya reine na travail oyo salami na délégation oyo kendaki na Paris ya collaborer le kanu ndenge bo sali en tout cas na délégation à Paris to betele bino maboko merci biso ba mususu zaki na makoki ya kokoma kuna te parce que boyebi biso moko ke mikolo na France moi mbeba moi financièrement ezali ko mona na mingi te to se préparer pour na des concerts oyo ko eba ko mobiliser peuple congolais ko sala réunion ya le 27 na 12h à 18h na rue Vitruve na Paris 20e na porte de Bagnolet bosali neti ozo kita vers Montreuil ezali wana ba numéro à contact kala mingi te ba affiche ba invitation et kokabwama na ba ndeko Célésino na ba salon de coiffure nyonso na ba restaurant nyonso to bengisi bato nyonso boya ko s'organiser pour to bloquer situation oyo Kabila azali ko préparer pour constitutionnel ezalaka na nombre de 9 personnes qui décident pour équita na 5 personnes majorité ebimi 3 personnes ceux qui batika l'idée wana donc ba signer ba accord na bango ba sala ba référendum. Le peuple congolais on vous informe mais ba opposant na bino o bolingi bo kundisela biso ba yebi makambo yo ba yebi keza intérêt na bango. Ce sont des opposants la nuit bazana Kabila la journée ils vous montrent besoin d'expérience
bomoni ndenge mokili ezolakisa nyonso na poelele bokosala bongo mais na suka bosali au contraire boyebisa bango botalaka na miye soko wana miye botalaka na bino kana liboso boyebisaka baopposant na bino wana bafaux opposant balekisaka bino na nsima miye nga nazokokamwa voilà boyebisa bango bato bazokokamwa mingi Manuel Macron ensuite pouvoir les jours où il y a investissement yaye bato bakendaki na pavé apesi bato mbote bomoni te bapesi bato mbote na balabala mais eza sujet tabou te kopesa motu mbote bokomi kokanisa ke Emmanuel Macron akopesa soi-disant bato moko bopouvoir lokuta peuple congolais bozovivre na mensonge ngai tango Hollande a été élu na 2011 nazalaki na parti socialiste na bango na Soverino ngai napesa Hollande mbote est-ce qu'il a promis nga na kozala président de la République non et comment il sujet tabou nazalaki qui peut capable na banda publicité à partir de la photo wana ou na image moko soki na ki préparer ba filmer ngai de toute façon na mboka na biso mutu oyo alingi mboka na ye azobunda mpo na mboka na ye asololaka na mopaya te soki oyebi deya mutu wana aza mopaya osolana problème d'identité nationale eloko congolais azocomprendre eloko moko selezino eza moko oyebi na moment oyo oyebi eloko nini tokosala pour les lots récupérer Congo na biso pour Congo ça infiltré tina ba niveau ya bato bakanisa ki ba libérer Congo lukuta jusqu'au sommet de la nation quand même biso soki vraiment ba congolais tolingi Congo na biso totika ba discussion bête ici que vani tozonga biso nyonso au moni gouvernement Chibala bakende ndenge bakei wana ba collabo de toute façon na kolobela ngote pour na gouvernement eza gouvernement ya ko endormir peuple eza pas gouvernement eza ba théâtre oyoka ka lisu balobaka makambo élection balobaka lisu te là c'est les unes expliquer peuple bien balobaka sur likambo ya élection te bakomi koyelela ba poste mais peuple congolais alingi ko fongola miso te sikoyo bato batikali nano bakoti na gouvernement te na bato mususu batiaka désordre na poto apareko tozolo bango apareko na ba Félix wana soki rassemblement vous devez se constituer comme un mouvement unique tovandi place moko biso tozongi sima bawela bapeni tozongi sima tovandi place moko to choisir un leader nous devons faire un gouvernement parallèle connu de tout le monde et ça te ki idéologie a tel ne kokoma obe to kokoma te muto zali majorité na makambo na Congo azate il faut biso tout bana ya tata moko ya Congo to vanda place moko to solola sale et monani ba représentant ya ba parti politique ya opposition ya vrai ya ba résistant ya ba combattant to vanda place moko to sololi to voter mutu moko to sali gouvernement parallèle to négocier na mindele to bundisi ba Rwandais wana c'est ça que nous devons faire c'est ça que ceux qui tozo kende na chacun pour soi Dieu pour tout le monde ezali intérêt ya bino eza ya peuple congolais te ngasi na timbela ba fero yango moni ngai na yaka ba réunion na bino te na saka na idéologie mutu te po na yebi ke bozali ko collaborer na mutu wana za na pouvoir donc soki boboyi kosangana donc bokimaka intérêt moko alors po soki bino ba mikolo bozoboya kosangana bongo ba biso ba jeune to kosangana pourquoi c'est là où vous le peuple congolais bo fongola miso bo benga batuana ona utangila bino ba kombo ba partout wana nyonso peuple congolais c'est civil bo telemela bango et ça tribalisme et puis bozo même tribalisme na mboka na yebisi ekosimba te to lingi tribalisme te mo Congo te muluba te mungala to za ba congolais to za ba tribalisme nani ye imbécile apetona zo ngabeta na soit des imbéciles wana ali ngabeta na c'est muluba donc là ça moluba on dit ya ça moluba bona non moluba bakanga musique yote non moluba tem bakanga musique moluba congolais de bakanga moluba za congolais donc moluba te ya na baluba mususu baza pe balingi na bango babiloko na bino mais wana te eza ba congolais to identité ya Congo liboso basoyeli bakanga musique te bangala bakanga musique te tala mwana moluba aza moluba zelana mukongo akanga bisikité c'est les Congolais qui ont décidé parti politique boyete ba Congolais de baboya
Toboy. Conseil des division pesate. O tiete mokomo na makambo na yo. Ingeta. Yaka to mona bino. Je vous remercie beaucoup. Le 27 mai, tozali na réunion na rue Vitrive numéro 80 na porte de Bagnolet. Tozoko inviter ba combattants nyonso. Tous les jeunes. On a ba concert tous les jeunes. Tous les jeunes boya to s'organiser ndenge to sala ba mikolo nyonso. Et puis mon général sans tenir compte to inviter ba jeunes nyonso combattants o baza na conscience a pays na bango na mura ya patrimoine na bango na souci ya peuple na bango to inviter bino nyonso bozala jour ba niama ba osala ba olinga basala ki bon niama na mongo ya concert na bango biso tout bimali banda peuple revendiquer ganga mongo na kima parce que ba lié ba mbongo na bango ba tindi bango ba ya o musu ba suye ba nekela à travers IDPS ba solo la IDPS penyo so touté quelqu'un ba IDPS ba ton ngaba boma IDPS ba pesi mbongo pa ya mission ya o akonda wana no ba ayemba malbe voix kauka ba pesi mbongo na gouvernement na sima ya batu wana po ya ko beta awa si to yebi yango ba tongo kasi ba beki ba fundi déjà donc bande ko bo fungula miso 2 jours à conseil wana ekozala te ingeta tsetembe o moniango vo metene wele. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine fois, peuple congolais. Au revoir et tenez-vous, peuple congolais, activistes combattants, binonio s'oppose ensemble. Longue vie au peuple, longue vie aux activistes combattants. Ingeta.